Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Davina, naeli o live oyo ya Mamulopwe Trésor. Mamulopwe aza pe moko ya ba actrice munene na mboka na biso o ba impacta pe époque. Mamulopwe nde na système osala mama mwa mukolo aloba mnoko mboka mélangeaka mama moko boye akomplika ba belle fille na bango Mamulopwe. Naeli o live oyo po oyoka témoignage nini o bazo pesela Caroline Ikwa oya uti kotika biso na tongo lelo na liwa moko brisque parce que wana na obenga ngo liwa moko brisque parce que muto abeli te okende kobota ezaka eloko moko ya esengo me yake kobota aboti pe bien sima monaki pe mwana ye mais asali hémorragie dû à éclampsie atiki biso. Mais na live oyo ezaka ye moko te ba comédie bazo mata bazo kita. Ezaki live moko ko lele belé. Mais témoignage bo pesa na Caroline. C'est un très bon témoignage. Je pense que Ezana tâche déjà que elle était impolie, abandon manqué mikolo à théâtre, abandon. Mais je ne pense pas que n'importe n'a pas problème mais à la raté. De mikolo mo ya théâtre, ba pesa ka pe conseiller pour ba Caroline iko abanda théâtre bana mikie vraiment. Toza à peu près ba génération moko na bamba miko na bisoté. So ba mikolo ba koza miko na ça ba 3 ans, ba 2 ans, sur que belé ba 5 ans. On est presque dans la même génération. Ma génération 8. Ah mikolo te. Donc na yo live oyo tala yango yoka ba témoignage ko ba opesela muninga eza pasi liwa mutakoki ko provoquer yango te mutupa koki ko kanga yango te mutakoki ko provoquer yango te na sens nini ata bat baseli lo kisi soki nzamba abaki okufa te pona ngai personnellement liwa na mona ngo ezali volonté ya nzambe kufa pe bon moi eza domaine moko strictement ya nzambe nde muta permettra muta kufa te mais témoignage nini bat bazana ngo pona yo to répéter que okufa lelo parce que de ton vivant comme ça tu as déjà un mauvais témoignage ko bat ba yebo mingi bo yebo po mankasi la de deux na yo live oyo na kati ya live wana eza na témoignage wana babi nde Caroline elle était sur les réseaux sociaux hein? Elle était sur les réseaux sociaux balobi na réseaux sociaux Caroline ayaki na réseaux sociaux afingaka mutu te aloba makamba théâtre te aye koteka biloko na ye la preuve ane que moi mulo pour lele na ba bijoux a pesa ba prix ne ka ezalaka parce que zaki musane o bando sa na suka mais yo yaka na réseaux sociaux pona nini yaka ka pona finga ezayo na ba comédien mususu o boyaka ka na réseaux sociaux so ye na réseaux sociaux il faut on reconnaisse à Gillette pour ofinga na elipe batwana oyo live oyo de 3 moi muloko alobi Caroline atikala kozala na problème na mutu te et puis ezaka mamuloko te ezala na ba client ne parce que ana ba client belé na Angola na poto personnage public pe ayebaki donc assez focalisé ki na ndenge ne moko parce qu'une femme mariée peut-être mba nga ki sous théâtre était habité na sa business nanga atikali kozwa problème na mutu te
Non, tout le monde a si la ta fongoli live. Bandi ko finga ba tout ozo répondre ba mabe. O ba collègue na zo finga ba ngo. Mais yo na Duchi, na Bobo, na Pierrot. Ou tse ba na sac moko na sila. Toza bato. Lelo Caroline akufi brusquement. Na makambe uti koleka awa na réseaux sociaux awa. Na souhaitant ote comme pété. Mais s'il arrivait que si l'ande mutatika ebiso Davina eta na yo na minute ngeza ndeni. Tu allais être comment? Parce que tu auras un exemple na baton sous pour na topé ça na baton sous. Parce que si là en soi, elle n'a pas ton problème. Mais toi, tu as un problème avec Sila. Et ça différent. Et pas seulement toi. Toutes ces personnes-là, oh, bah, fanda qui na live, bah, c'est là qui Sila, réunion. Na minute, ce qui est qui Sila, nde mutakienda qui, et t'as na baron ngeza la nengeni. Biso na réseaux sociaux, tu n'es tous à la nengeni, on allait vous attaquer. Parce que problème na bine monani au vu aussi de tout le monde. Na réseaux sociaux. Tu n'as pas plus à témoignage à malamu. On a si là. Mais bino ba oboluke ba problème. Bo landi bo salé na ba problème. Et l'ingéza la ndengeni. Bo tike na problème en moto. Yango Bible lobby. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Parce que même mataba vidéo no sali, il au moins ils ont garantir que au tiki. Ils ont toujours qu'à interpeller yo. Parce que ezaka est commis. Tant est commis, biso toujours utiliser un mot pour to sensibiliser. Mitala, ngamo ko pe nazo mitala. Mais bino vous avez un personnage public. Namoni batu Caroline esko akomi ya mutu nyonso tango bino na bino nyonso bozo kanate boza vraiment sûr que ndenge boswana na wana boswana kana po boku fate boko boza la vie boswana te jamais okolinga mutu aza vivant olingi ete soka kufi yo ya ko précipiter na place non to na page de Facebook okoma o repose en paix te. Pour avoir un côté, ceux qui ont un bolam photo ça la montre, ils attendent en vie. Et l'eau est comme les bisous les lots. L'ouai a brisque beau. Toye ba que ils ont des beaux sauter dans des un peu plus le pas fabrique. Ils appellent à soukate. Toye ko la kufa na batu. Tous soigner la relation avant. Tous en a maîtrise de soi. Tout précipita ko komate. Linga ata mutu ana bosola kate mais boza na ba problème te ko linga te ke problème moko ye ekaboli bino bosola ressuscité pour bozala na ba problème te ngana préférer mutu ana to sola kate po eza bongo nature et celle que to sola kate et non pour tout ça na ba problème eloko ete ya ba comédien parce que biso to lobelande ba comédien bozo finga na bozo yina na monsieur mutu moko akufi bo se retrouver na ba matanga bozo koma na ba page na bino ezo pesa pression mo bolo kwa bolingante bo sala makam na ko vaut mieux tout monde na bino ki bolingani na bo vivant ki bo mona na ki bolingani na bo moyi na liwa parce que liwe comme ça mutu nyoso mo santo liwe comme ça mutu so mo santo même bo sanate ba témoignage ba pesi na Caroline. Et ça vrai. Tout le monde a pu ba comédie musu ba kufu ba témoignage de mon pays qui peut ka bien te. Tout le monde a ka. Kutu nde kutu. C'est mutu nda za isuste. De ba témoignage comme asu ya ba be makasi sur so bimisa nion c'est bombama. Mais Caroline, tout le monde parle du bien d'elle. Azaki mutu malamu, azaki komina mutu te, azaki ba conflit ba tuté, azaki boye. Est-ce que de ceux qui Davina, on dira ça de toi? Parce que yo sale impolitesse non mo ki mobimbe moni. Maman, na conseil on peut sauter. Exacté. Mais les cambo est commis et interpellé. Linga
Moutouana bosola raté. Parce qu'il n'y a rien entre vous. Vous voyez, vous avez à mon côté. Qui bosola raté parce que vous manquez de respect et comme barrière. Et ça m'a fait ma casse. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas, malgré tout ça, n'a pas mais Tokumi Sanzambe, c'est 10 mars avec la sœur Lombongo dans les adresses que je vous propose dans la vidéo suivante. Pardon. Tokumi Sanzambe, Toyembe Lanzambe, le 10 mars, na Lombongo. Parce que l'obi to yebité. Pour nous la bino live wana bolanda. Vous allez live moko bien, ba témoignage à bien, ba conseil à bien, ba tozo benga benga de partout. Vous allez live moko très intéressant. Malgré que les ali parce que moi moulo pazo lela. Mais vous savez bolandi live wana beaucoup ba tozo benga de partout, tozo pesa ba témoignage. Il y a pas ces ça qui va bi jeudi à ça qui live. Donc ernie so to ko kutana ba problème. Nous avons fortifié mon banaï, a fortifié pe banana, ça passe parce que la maman, elle était forte. Je pense qu'elle était vraiment pilier. Il y en a qui pour ce maman zoluka, papa pas zoluka, et donc ça qui équilibre. Nous avons soutenu mon banaï parce que ça passe. Pour la vidéo, on a pu non la dana pino, to écouter la vidéo à Sima pour la. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. En tout cas, ngai kutu nauti course na kokota kaka na ndako nazokota mbala moko mama na ngai ebisi ngai bi oh Gloria tala groupe Snack eza na matanga na tie nani oh bakomeli nga groupe Snack eza na matanga natala boye na moni ya karo nga komeleka ifoku po aza mongala nga aza mongo sina kota live ya tumboleka ifoku ah Seigneur Maman, na Facebook ba publier okufi ndeni tobongisa toza bon moyo mamu loko za mapambola yo tobongisa toza bon moyo basenga boyi pardon te de nos vivants tosenga tolingana ka tosana kosalisana tala pena mutakenda kobota et interpella Kabiso, tous les éternels téméteux et interpella Kabiso. Chaque jour est une grâce. Non, mais pas que l'homme mouninga kofa tongo lelo. Ataye ko pa yeba kite ko kufa. Mama zo sa ba live na jeudi a ataye mo pa yeba kite ko kufa lelo. Valentin mama modi mona ye. To ya to le na
Boto po ça mutema malamu. Et le but le quoi ba congolais ka to kumise pas kufi. Mais elle a vraiment un bon cœur. Azane mutema wana. Ya ko forcer te. Aye bayo te ko yamba yo. Ngana opesa nga cotisation pa nani na la Londres. Na opesa cotisation nga pa nani na la Londres. Seigneur maman na ngai. Ça. Oyo kabande ko ngai. D'accord. Nyonso bakiya na ye baoyo nyonso bayebi biso na ye c'est en fait eza que ntango ebembe kobima makambo nyonso ekobima tokosala flair moko ya tous les amis baoyo nyonso boza oyo na États-Unis bozobenganga Londres bacliente na ye nyonso bayebaki botinda mpe mbongo na nzela na nga nimero ya telefone ya wana mpona kosala flair bakokoma mpenza cliente te plaire na fleur wana bakende représenter ya bamboka so eza bato à Londres tokoma Londres États-Unis on va écrire pour le moment non yebisa bino c'est très important okoyo bima olobi Bettina lingako onyoko sute très important oza na ndeko bombo lingaka kotala makete po biso nyonso toza bato mabe malamu aza te soki bato malamu bazalaki me Yesu aye kokufela biso te men mama. Merci beaucoup, Baba. Qui dit ça na ongai na yuki mawa makasi na passe. Ok, ya nini ya kotambola na ongai pendant que ebi ke lobi eza ya yo. Seigneur, demain pas. Moi si oyo très gentil. Moi si esengo. Saka la problème Mama kaka na ye ba nyonso ndenga za wana. Soki likambu. Akosolola neti ba nyonso alinga polémique te. Alinga polémique te bandeko na ngai. Karo na ngai yo. Allo mamuloko. Allo mama. Kaka moko oyo mama Jésus. Caroline kande tosoma bilamba na live yo. Karo mama Janti. Caroline dinganga makasi. Nasoma biloko na ye mpona yebi ye lelo te bana théâtre kala nalinga bino nalingaka yo ye mpe makasi batateya kakala lamba biloko théâtre lekwa théâtre lelo ebebi oyo Caroline ya solo batera bathéâtre na bango mpenza bazoleka na balabala tozobelela bango na basa toujours bagarde toujours simplicité na bango otamba mwasi akomikitisa mwasi akomikitisa botamba ndoi na ngai nzambe namoni nini nzambe alingaka Sergina bana na ye ya beti wili alingaka bana na ye ya beti afetaka baaniversaire ya bana na ye nzambe na ngai ye moko Yesu Karo Jésus ozokotisa bangeli kabina lungwa kuna loba nango bien ya beti omona ye nini ya na ngai omonaki nini nzambe loko olali lobi oyoki nini oyo tant que je suis en vie loba na nga nalinga yo amen mama so naa na mabe lakisa ngai amen mama loko olala tolabuki nabangi ye Karo alengi ngai Karo asisinga posa ozala Zambe Karo likamulili Karo banga kiloyo ya Karo Caroline biso Zambe na ngai ya Karo likamulili Zambe Nzambe na ngai Karo na nga mama olobi na nga koyembela nga anniversaire na nga lelo mama oke kokufaka mokolo anniversaire na nga Karo oke kokufaka mokolo anniversaire na nga Karo
Ok, avant. Olela sepela. Mama na ndeko na nga motema ma chérie. Kobanga mokili kobanga Yesu. Wake wapi Karo lamuka lamuka mama lamuka Karo lamuka mama lamuka toyokana kiboye Karo lamuka tosomba biloko na live Karo lamuka mama basi kitoko lamuka mama Hello. Yesu nzambe na bomoi pourquoi Allô? Allô? Ça fait un moment, ma commune. Oui, allô, tozoyoka yo mama. Mama makaba kufi na nini yanga azaka na point noir. Makaba yaka na point noir awa ya somba ya perike pana nga pesa nga limero. Na benga limero ngo na umuna kaba ba poster. Na benga limero ngo bandela bande ko benga ezoleka te na comprendre te ya kufi na nini. Nana waza place ya makelele bebe ndeko. Naza na grand marché. Ok, Masara lokoza na grand marché. Oui. Trésor maka nini yaya nasolaki na avant-hier 2 jours passés j'ai dit boloba eza ya solo naondima te naluka moto apesanga confirmation mami masamba abi ya solo bana never eza ya solo karo na live natumole na bikaro okima katiki beba mwasi biso lelo apata 5 heures ya bete biso tofande na live lobi na babi la chat ti 3 heures du matin na otosana mamisikoyotosolola bata fort na biso ya sina on a cité même son nom à 3 heures du matin nzoka etikalaki ete na otosolana mamisiko trésor mami alobi abotaki na 7 heures aboti bien ekomi na 9 heures osala hémorragie atiki mwa mwasi aya nasonoli na ye jeudi karo ikwana nga beti melengele ondo mama sesi na ngai beti likambo ya moto te maka natumbolo nde nini makaro sa nayeki na osanga suki ya mafilo olinga otumbola nokaa bato Betty tosoyi na jeudi Betty jeudi boloba no ya solo pardon nana musala baotalanga nana musala bato baotala boloba nyonso eza ya solo naolukaka confirmation ya solo mama ya solo yaya na ngai ya solo nazolenga nimero ya karo moto oyamba te karo lelisinga lelo karo ebo moto tumbolaki ngo ozwa bijou ozwa fantaisie mpo na saint valentin karo ya beti basikse biso otambola na babeni bato kama bebiseninga le 14 karo tikinga elembo mabe karo bande koseka nga yayola ndeninga na telefone na nsima na bikaro boni mpe maboye
Caro, non, mon ose souffler. Il y a live, pas ça live. Ah, Caro, du boss, ma live, ça la holoba, Mama, na sambwe. J'arrive. Ah, ok, non, ça va, petit camion. Petit camion. Moi, éviter. Ko yebi so teke na linga ko. Donc ko kai su tu te ko yo ka no ngate ya. Tu les Oui, j'arrive. Continue sans moi. Ah. C'est ça. Tous à la bière. Il y a des voilà simple. Caroline Valérie est pas passion. J'ai dit. Mets-toi samedi, na solo line jeudi, azaki en live, à la taille bébé. Après bengi ngabi mafilo yozala kabo ngabi Caro na Paris otindela nokanga te na stiliki yabi owela ni Saint-Valentin et après Caro. C'est pas une blague, ma chérie. C'est pas une Saint-Valentin la tangote. Mais pendant Saint-Valentin la tangote tali wana e comme après. Ah ma filo, ya betake yo. Nanga so pona Saint-Valentin konsola tanango te ya après ngabi ya Caro na yebisaki obanda kala. J'ai dit maman, j'ai dit. Ezaki j'ai dit lelo to samedi donc à lobby lobeleki. J'ai dit asalaki live. Oui, nyo yebiso to solo lina ye. Na solo lina ye après live maman. Na solo lina ye. Oh Yesu kawe kawa benga après live mama naze kuna musala nebise Caro boni pe mama kasi boye abinanga mafilo lungwa ozela nini pona Saint-Valentin na okotela ngo lelo te se pona Saint-Valentin o rate ngabi alungwa ngabwe beta opeta Saint-Valentin na osala Botika botinda ba emoji ya kolela. Yesu Botika otinda ba emoji ya kolela. Yes, et permettre biso live ezala sécurisé pardon live ezala mapebele botapote please photo sécurité live eza façon de rendre dernier hommage esili nango mpona ya bete esili esili tobetaka lisolo Betty seka inonga na raison. Je sais pas comment le faire, comment je peux le faire s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, ça la mondeni, merci beaucoup. Botinda ta mitema, botinda mitema ke bolinga kiye. Na place botinda ba emoji ya liwa, botinda mitema ke bolinga kiye. Merci beaucoup maman Rita. Merci beaucoup maman Rita Ngoyi. Botinda ta mitema ke bolinga kaye oui, envoyez plus de cœur, envoyez plus de love. Beba tikali. Beba tikali oh, beba tikali. Ya kayo makambane uchotale masikoyo. Bino batu bolinga Mama, eza solo nga na okanisa eza lokuta bi solo nzambe nanga. Eza solo mama akupa ina 9h à Congo. Aboti na 7h aboti normal mwana mwasi na 9h yaya. Nga okanisa eza lokuta nde bato bakosa na bango na TikTok eza nga boye. Akanisa ibongo mama nga pe akanisa ibongo solo line jeudi. Akanisa ibeka bongo mama. Le côté Seigneur Jésus notre maman. Tu étais là quand j'ai cité son nom. Tu étais là, Charlène, tu étais là, maman. On a tout bandé à Kolo Baba bon moment te partage ensemble. Maman m'a dit la chatte à Zala qui na live. Maman m'a dit la chatte à Zala qui na live. Toza qui bisonyo automatique tozo betali solo nde to vivant na Sinak. Nazolo bakutu ngata tokenda kisangani tozaka ne chambre moko mbetu nanga koto ya ye koto to betali solo to ba en tout cas à l'époque Sinak vraiment c'est une famille Sinak eza libota Sinak vraiment eza place moko tozaki mutu na mutu biso na kata Sinak batu nyonso bazaye ba vedette to bande ko okela na zuwa te succès ya mutu na mutu mom lo pa na succès ne Caroline na succès ne Poupette aza na succès na ye Charlène aza na succès na ye Mamie la chatte aza na succès na ye
Charlène Bez aza na succès na ye. Alors tobandeki kosolola bongo lobi tolali na mami la chati na live 3h du matin azokoka kutu te abisinga ya Caro na lembi po mami la chati pe komone Caro. Donc mami la chati komone ya solo pe Caro. Ngai nde kombo na ngai solo Caroline. Alors ya Betty kombo na ya solo Betty ikwa abandeki ko jouer na kombo ya Caroline. To solo li lobi nzoka ezaki pe balasuka nalobaki na linga bango. Ezali balasuka na nga na olobaki na linga bango. Nzambe merci soki peut-être ata na kidi balandaki ayokaki. Lelo kaka boye toyoka kaka o aza lisusu te. Ya Betty otiki Petrus. Ya Betty na ngai olelisi nga makasi ya sangono Betty nga makutu. Nezokoka te mena na choix te fola lela. Shalom, Mwambolopo. Je voulais vous encourager. Je voulais vraiment vous encourager. Et je suis très touché par la mort de cette femme parce que je le vis il n'y a pas très longtemps. Je suis très choqué de voir ce matin qu'on est en train de pleurer. Je vais juste profiter, bien aimé, pour nous exhorter. Vous savez, par rapport à notre sœur, Jésus est arrivé dans sa vie, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais nous qui sommes encore bien-aimés, nous respirons encore, c'est à toi et moi de se préparer. J'ai vu la dame était en train de vendre des bijoux, des fantaisies. C'est une femme que je félicite. Je vois beaucoup nos stars congolais qui fait ils demandent de l'argent d'ici et là. Mais c'est une femme qui se débrouille. Alléluia. C'était vraiment un exemple à suivre. C'est une femme vraiment, moi ça m'a cassé, se réveiller notre conscience. Où tu es avec le Seigneur, ta relation avec le Seigneur. Si aujourd'hui, toi et moi, nous partons, nous serons où? Alléluia. C'est ça la chose le plus importante. La meilleure façon que tu peux rendre hommage à cette dame-là, c'est de dire, Seigneur, je vais régulariser ma situation avec toi. Ton lingana vivant, bien-aimé. Quand on est encore vivant, c'est là que tu dois dire, moi, Moulopo, je t'aime. J'aime ce que tu es en train de faire. C'est comme ça qu'on doit faire, bien-aimé. On est en train de pleurer cette sœur qui est partie, mais elle n'est pas là. Mais quand on est vivant, on se tiraille. Quand on est vivant, la joie, la réussite des autres, ça nous fait mal, bien-aimé. La Bible dit, le jour de la mort, on doit réfléchir. Mais dans notre communauté, on ne réfléchit plus. Dans notre communauté, la mort, ça ne dit plus rien, bien-aimé. Alléluia. Jésus revient de deux manières. Soit tu es mort, soit le jour de l'enlèvement. Donc, on peut dire pour notre sœur là, c'est son enlèvement qui s'est passé le matin à 9h. Maintenant, bien-aimé, pose-toi la question. La meilleure façon, on peut la rendre hommage, c'est que tu régularises ta situation avec le Seigneur. Aime les gens qui sont autour de toi. Encouragez, alléluia, nos frères et sœurs. Nous sommes les premiers à critiquer, à piétiner. Mais quand ils meurent, bien aimé, on est en train de pleurer. Mais on vient de perdre une grâce. Je me souviens encore cette dame-là, quand elle joue, elle prend des accents de blédard. Mais non. Vraiment. On vient de perdre vraiment une grâce dans le théâtre congolaise. Tu vois, c'est des gens qui ne forcent pas. Et ça, quand il y a maquilla, la comédie avec un bon cœur. Aimons-nous les uns les autres, bien-aimés. Alléluia. Parce qu'on est en train de pleurer. Mais est-ce que de son vivant, tu lui avais dit que tu... de critiquer, va bénir, bien-aimé. Que Dieu, non, je suis vraiment dérangé. Non, ça me choque. Je suis vraiment choqué. Je suis choqué parce que à chaque fois elle vend, je dis, oh mon Dieu, si nos frères et sœurs, les stars congolais, ils peuvent prendre l'exemple de cette femme. Elle est star, mais elle met les stars à côté. Elle va chercher l'argent. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh Seigneur. Maman Caro.
Papa, que Dieu vous bénisse abondamment pour le présenter Bito. Ça, c'est très profond. Tu as compris, papa. Alors, les amis, je vous demanderai de ne plus mettre les emojis. Yakolela, please. Soit mettez de cœur que bolinga qui est, et puis vous aimez ces enfants parce que tiki bébé, il y a Mokolomo, quoi bébé, il y a heure. Écrivez, d'accord, merci beaucoup. Envoyez seulement de cœur, hein. Arrêtez de mettre les emojis, il y a l'alarme. Merci. Donc, oui, merci, que Dieu vous bénisse. Mettez seulement des emojis de cœur. Mettez des emojis de cœur. Donc, tout ça, on a passé tellement de moments extraordinaires. Tu sais, il y a des petits peu bello. nabimaki natika telefone namoni bapele bagrande sœur nanga babengi tema bayebi ke nalingaki mingi babengi nga bonini nakota kuna nazalaki na toilette nasimbi telefone nasimbi telefone kokota na kaka nakoti naomona live namoni bato bazolela namoni président Caleb namoni bato baokoma karo tellement nauti kotala ye j'ai dit on atali ye siko idée na ngai nazoba est-ce que Caleb azaka su na moto asaka théâtre comme ne Caroline bon nazolinga kuta ata te ke ezala ye nabi bazotuna bakestion baorépondre te nabima na ngai nakende esika mosusu ntango namoni batie foto na ye nasote na mobali nanga kuta ye nazosote nazoganga binini nayoki mpasi moko nayebi ye ntongo bande nokoteka biloko nde nalemba nzambe na ngai naleli mwa mwasi lokola mwana mama na ngai apesi lokola mwana mama na ngai somo apesi nzoto ezolenga ngai somo anniversaire nanga Caro wapi souhait nanga anniversaire Caro wapi souhait nanga anniversaire Caro obebisi moko l'anniversaire nanga Caro oyo nasepela nazolela yo Caro obatami wapi ya beti obatami wapi lamuka Caro lamuka obatami wapi Facebook na ngai lamuka okitisa naonga matsa bato mosusu merci lamuka Facebook na ngai mama mwasi kitoko na ngai mwasi ya matama ya beti lamuka ya na ngai pardon Facebook na ngai ebebi partout ya beti kama ya misuwai partout Facebook na ngai baby ya beti pardon yaya pour la nini tout na hôtel de mettre des temps des circonstances Seigneur tu fais tout ce qui te semble bon tout ce qui te semble bon Seigneur au salango yaya voilà pourquoi on dit tu peux prendre gloire de n'importe quoi Seigneur tu peux prendre gloire de n'importe quoi Adonai voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur pour la vie de ya beti si bas Seigneur
Tu nous avais emprunté, Yabeti. Tu l'as récupéré. Éternel, que la gloire te revienne. Que la gloire soit rendue à toi et à toi seul. Merci, Seigneur, parce que tu m'as imposé de me donner Yabeti dans ma vie comme une sœur. Mais Seigneur, tu as décidé de nous séparer. Je bénis ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Zambela Rai. Que la gloire te revienne, tout ça, ça va me soukama. Que la gloire te revienne, le Dieu de toutes les possibilités. Seigneur, je sais que tu vas prendre compte. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères et de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.